En français, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Okanano de Kabwana. Donc to yibi na bisu te soko to kozunga kuna sika bisu to lungwaki to zali banzambe nzambe alubi ete to sala mutu na lolenge na bisu me to zali disusu sûreté soko to kuka kujunga esika wana to lungwaki. Tozalaka na likolo na kati na mokana matata nzambe tokotanga kaete tozalaki ba angelu avant de tojwa musuni oyo izali na bisu tozalaki ba angelu mais pwanda kujunga kuna eske tokozala ba angelu oyo ukusepelesa nzambe ou bien tokozala ba angelo ya ndenge mususu. Nzambe alatisi mutu musuni na mutu to sala mutu na lolenge na bisu to bandika kumitu na tango oyo eske na kujunga disusu esika wana ngai nazalaki angelou donc être spécial banzambe kasi sikasikawa to bandi kumitunaka eske si afutukadiaka kuna kuyakala eske na kujunga esika ngai nazalaki lutune wana ezali na ngai ezali na yo ezali na biso banso tozali awa eske to kujunga disusu banjelu ya kitoko pambate banjelu bazali de deux sortes amususu ya Satan mususu oyaye moko nzambe kasi ekukaka kuzala ndenge wana te mpwana nini bajene bayembelanga nzembo walongo ngena mutu azali nzambe ajetekialiti okasika wana nazali mwana na ngai
mutu nyonso to amoni ye wana mwana papa papa kulutu papa fuma mbanza papa fuma longo tozali bana papa Simon Kimbangu automatiquement papa Simon Kimbangu ye azali na ye ndenge mosusu kasi ndenge tobutami na ye ya solo bino momoni biso bolobi ete bino mpe bazali bana ya papa Simon Kimbangu oyo toyibi ete ye azalaka muntu moko ya ndenge mosusu. Donc nzambe asali biso kasi ntango oyo eske tozali lisusu banlongo